Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengnaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo, nako beta CT, nako décortiqué. Discours il y a président de la République Nabiso Félix Antoine Tshisekedi na Nations Unies. Na 74e Assemblée Générale, il y a Nations Unies parce que discours wana au moni congolais les mususu makamususu ba landakango penza bien te au moni soki likambo ezali na français biso tozali awa pour to expliquer batu malamu discours wana ndenge lekai parce que Félix Antoine Tshisekedi azali kokende na ba trace moko na maréchal Mobutu na discours na ye abetaki pe na Nations Unies parce que soko to comparer na ba discours à Kanambe beta ba discours moko creux ba discours moko ezali na tina te parce que ya azali ki exemplaire te akoki ko beta masolo oyo ezali ya kitoko te donc ezali na tina te toko zongela yango na ko décortiquer na kozwa ba passage moko oyo ezali penza ke bino il faut bochango na kati ya mituna bino e kota makasi etikala vraiment d'une façon indélébile na kati ya mémoire na bino peuple congolais. Avant na banda émission nazali ko yebsa bino ndeng na yebsa bino ke 5 minutes avec César Ngadi et zalaka émission moko tourner na libanda. Lelo tozali en plein Paris na porte d'Italie donc na porte d'Italie sur boulevard Masséna batu oyo baebi Paris bazali komona ndenge zali terminus ya tram et kakawa donc tozali vraiment na 12e arrondissement na porte d'Italie awa na côté oyo donc masanangai des affaires mikui avanda ka côté oyo pour ceux qui na des affaires Aimé Koussa na Sanate ngai na bengaka ye le bailleur de fonds donc José Moubia la paix avant de côté Musikate na côté kuna ya Bercy donc tozali awa lelo na tournage en plein Paris na porte d'Italie sur boulevard Masséna. Mais 5 minutes à l'élo, nazali ko banda yango avant na banda ko décortiquer bino discours ndenge na epsaki bino ya président de la République na Nations Unies parce que ezali discours moko est marqué batu donc marqué penza batu parce que a beti masolo nyoso tout vraiment bato balobaki ke oh non akei ko sala nini ezalaki première fois na ye il faut akende aloba donc akoye kotinda mutu musute ndenge na epsa bino soki Kanambe abandai ko linga ko ken makamba bote parce que azalaki na problème d'expression président na biso ezali première fois na ye amata na tribune ya Nations Unies akoye kotikela mutu musute parce que ezali occasion moko penza ya ko expliquer mukini mobimba ba comprendre que président de la République ko azali wana azali na ba projet belé pour na mboka na biso et puis pour na Afrique mobimba pe na monde mobimba mais nazali ko banda boyebi ke samedi oyo na Norvège ezalaki fête munene ya association Fachi Norvège donc elekaki malamu nazali ko lakisa bino na ba photo oyo tozwaki botala ndenge elekaki malamu en attendant tozwa ba image oyo to lakisa bino vraiment donc ndenge na yebisaki bino que il y avait pas de raison que les kamabe donc en tout cas félicitations na ba mama ya Norvège na oyo basali po na fête na bango ya présentation officielle ya association na bango Fachi Norvège donc Borozala Kolanda mingi makamuna bango awa na 5 minutes avec César Ngadi. Une fois de plus ba félicitations et belé na ba mama ya Norvège na oyo bosali parce que faut ba association boye ezala ebelé po na ko tombola lokumbu ya président na biso po na ko expliquer batu musala oyo président na biso azali ko sala. Sujet on a roloba lelo ezali concernant ba ambassade na biso ba komelinga ebele na batu ba lobaki na ngana lobela makambo ya ambassade na robana nanu na ba tracasserie o eleka na ba ambassade surtout base ngai ya Tunisie et ebisingai donc na kati ya Tunis kuna tracasserie ezali makasi na ambassade yango bomoni batu mususu ba komi kokende ko kufara na banzela mai parce que ba tracasserie eleki ebele na ambassade donc yango na tozali ko senga
donc président de la République Nabiso, donc à travers 5 minutes ayo kandengi batu bazali kolela ba tracasserie eleki ebele o ambassade ezalaka na ba mboka musuto mona soko yena ambassade ozwa solution ya bien mais ya biso ekoma soko kei na ambassade na biso na ba mboka mususu tolobi te ke ba mboka nyoso tout ba ambassade ezali ya bien exemple ne tokeneki na Bruxelles to mona ki vraiment accueil o ba yambaki bato zo mona ke ezali bien organisé que par rapport ya biso awa ya Paris. Et puis, la base dans l'Afrique du Sud, balobaki na beta CT, balobi que passeport ezali cher na kati Afrique du Sud. Passeport ezali cher, ezali $400. Donc, tout le monde a passeport, il y a pays ni nango ezala $400 et puis soko pesi $400 ango okoze là-bas. Mikolo ebele basanza ebele donc yangona basengi na bakonzi na biso soki makambo mususu eleki batala nanu ba prix ya ba passeport pour s'aligner na prix moko et puis passeport botala na passeport $400 na kati Afrique du Sud eleki ebele mingi donc nakanisi bakonzi na biso ndenge balandaka 5 minutes avec César Ngadi bakotala makambo oyo ya ambassade na biso tracasserie na ba prix ya ba passeport nakanisi kuna na Tunisie donc base nanga oyo ezalaka kuna na Guilain Lassa basepeli bayoki penza ke message bapesaki ngai ekomi et puis to komisi yango esika il fallait ekoma siko to koti na dossier ya Muzitu parce que extrait oyo na tiaki na précédente émission nanga et pesi batu kanda na mawana pasi na motema parce que mutu lokola Muzitu akoki ko pesa biso ba leçon te parce que Muzitu asala na Kanambe Muzitu azali premier ministre oyo ayiba net Muzitu azali donc Muzitu azali grand voleur grand fakwa et puis to yebise déjà Muzitu yebake okobikate na justice tant que zonga état de droit Muzitu yo okokangama ndengi ke président na biso le justice eko zonga malamu bako bongsa justice Muzitu yo za parmi bato yo bakokangama parce que Muzitu ozali premier ministre ayiba netu azate donc ozali mutu moko osala eloko te lelo okoki ko se permettre te au pesa président de la République ba leçon olo ba n'importe quoi au pesa peuple congolais ba leçon parce que ba yebi osala eloko moko te osala kaka ki muyibi na ki muyibi yebaka ke Muzitu neti président de la République na biso alobake azana temps ya ko fouiller na makambu o ezali koleka na mboka te bato basala mabe nini iloba donc justice eko s'occuper na bango donc biso moko to kosala nyoso to fouiller na vie politique ya Muzitu na makambu tout asala mabe poto pesa makambu wana nyoso na justice po bayeba makambu nini Muzitu asala ya mabe na mboka parce que Muzitu tozali susu ko rappeler que Muzitu asala eloko moko te tango azaki na primature Muzitu muyibi na muyibi Muzitu azasoki na ba 400 mapangu soki azoelango wapi toyebite mais Muzitu alingi a se permettre alo ba n'importe quoi siko neti président na biso alobaki yazana temps ya ko fouiller ta zana musala ebele biso to ko fouiller président de la République vi ya Muzitu na ki muyibi na ye biso nde toko sala tout toko pesa yango na justice pour bas poursuivre Muzitu parce que Muzitu le la komi opposant na ebite soki opposant ya nini soki opposant ya kuanga na makaebu parce que Muzitu yo za wana ko pesa biso les sauter ko pesa peuple congolais les sauter mais Muzitu biso toko fouiller le président de la République pour to memao na justice parce que ozali mutu moko ozali exemplaire te okoikutu ko fongola mbanga na yote na place na biso il fallait yo au se taire. Si on a l'ingina la sabino démonstration bomona que congolais azali compliqué et puis congolais azali motema mabe boyo kanga penza congolais azali motema mabe to moni yango ndenge président de la République na biso azu pouvoir to bandaki ko lela pouvoir ezali et pas étranger pouvoir ezali pas étranger rwandais ceux qui a longwete bazo ata makako ata mbwa batia lelo tozu mwana mboka mais talande ki tokomi divisé na lingina la sabino vraiment exemple type ya motema mabe na complication ya peuple congolais bomoni basketteur na biso munene oyo tozali na ye o vraiment que azali basketteur moko abeta na Amérique oyo atika bilembo na kati Amérique abeta na ba Jordan donc azali basketteur a kosakana te Mutombo Dikembe boyebi atika ki États-Unis tanga sisi makamne ya basket azonga na mboka azali ko sale la mboka bomona Mutombo Dikembe atonga hôpital moko ya kitoko
kitoko neti oya poto atonga yango na Kisasa bato babengaki azali mutu malamu azali nationaliste azali penza mutu azokipe mboka Mutombo Dikembe atonga hôpital wana bato tout ba félicitaki ye mais lelo sikoyo Mutombo Dikembe le même mutu alobi akei ko tonga ba makambu ya ndengu wana na kati ya province na ye Kasai bakomi ko traiter des tribalistes bozomo na bino moko ndengi makambu oyo ekomi na mboka na biso Mutombo même Mutombo atongi na Kisasa bo sepeli donc Mutombo penza mutu malamu Mutombo wana akei siko c'est normal azali muluba akei ko tonga na Kasai mabe wapi ekomi azali tribalisme to mona na ba Équateur batu mingi bazali na Équateur batonga eloko moko te ba préférer ko yiba bakende ko tonga libanda mais to mona na bazayi to mona ki tango président de la République akendaki ko sala makambo o ya courant ya inga to mona ki hôtel wana ezali na bazayi ezali ya Mukongo problème ezate mais siko tango yango na baluba baloba ke baluba balingaka bango te bato bazoko loba siko Mutombo Dikembe atonga hôpital heureusement que abandaki ko tonga na Kisasa mais ezali droit na ye akoki ko tonga te ke yaza muluba ake no tonga hôpital na Bandundu bongo siko Fayulu siko akotonga nini ou bien que tonga na Équateur abandi na Kisasa pona ko servir bato ya Kisasa siko alingo tonga na mboka na ye ba makambo bon problème na bino ezali wapi siko bokomi ko traiter des tribalismes po bomo na ka motema mabe ya ba congolais vraiment ezali pasi na na motema yango na lingaki na beta penza sete na makambo Mutombo Dikembe atongi na Kisasa hôpital batutu basepelaki bamonie nationaliste bakumisie même Dikembe Mutombo akei siko atonga na province na ye ya Kasai eza Rwanda te eza Burundi te ezali mboka na biso siko bato bakomi ko traiter des tribalisme pona nini bozomona motema mabe ya peuple congolais motema mabe ya peuple congolais ngandenge nazali awa ndenge nga moyi kutu ba traiter nga na makambo kutu muluba azokotela ngai te parce que nga naza Mukongo naza ko kumisa te mais naza ko loba ba vérité sur président na biso parce que nga nazo trouver que président na biso azali mwana mboka tozali obligé to tiaye maboko pour akende liboso moi je vois pas raison nini ke ngai lelo na ko linga te ke makambo Félix azo sala simba te jamais il faut na linga ke esimba na pesi bino motema mabe ya peuple congolais Mutombo atongi hôpital abandaki na Kisasa heureusement que abandaki na Kisasa bongo soka ake na obanda na Kasai siko alingo tonga na Kasai akomi muluba tribalisme mais botika makambo na botika ko diviser mboka Mutombo azali na droit Dikembe atonga hôpital esika oyo alingi na Congo parce que Kasai eza Congo, Équateur eza Congo, Bas Congo eza Congo. Donc, siko botika makambo wana parce que motema mabe, Congolais azali motema mabe, Congolais andimaka muninga na été alinga kuto a préféré andimi étranger que muninga na ye. Siko nazali ko tshela bino po bomona ke 5 minutes batala rango partout batu ba réagisaka ba misu batindela nga audio misusu soki na Monique ezali penza ke bien musu pa senga rele ka musu pa senga te mais soki nga mona Monique ezali penza loko mo fona partager na bino na lingaka na partager na bino boka siko nazali ko yoksa bino audio moko mama ya base ora ya 5 minutes ayoki makamba muzitu na makamba musu mboka epesi pasi na ma na motema mama oyo azali mongala azali muluba te azasoki nanu te parce que bino bozolinga tolo baraba école ya bamboka na biso donc vraiment boyoka oya lobby concernant muzitu et puis concernant makambo ya mboka na biso par rapport ya président na biso autozui seka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, merci beaucoup ndeko nangai journaliste grand prêtre César Ngandi émission kitoko salaki lobby na landaka on na bokebi merci pela mono tindeli ngango nzamba za lokumu kandi bolobaka ke biso ba congolais za motema mabe toza vraiment motema mabe ndeni tokolinga mwana mboka te tala kan kokolo ndike kan kokolo tala kan tchatch bekol batonyu po kasana poto bandako bazo ba militaire tout ça banzele zo bongama na désordre nyonso ezosalema na désordre merci na ndenge ozoloba mpona na ilandi bien ndenge oti biloko ya tata wana soki nyangala nkata wana je m'excuse Mozito qu'est-ce qu'il a fait de sa région asali nini oyebi nzambe toza kaka un jour tokolobaka ngo nzambe akokonfondre na Martin Fayulu na modele moko
so bakebi te ezali baza creuser tombe na bango. Il faut batika fati béton asala mwana bato asali bayo eloko nini ye fayu ayebisa so mama na bango ata ye mozito ese mama ne toyebi te na tata ne na mama ne toyebi te. Il faut qu'ils arrêtent bango to bakomisa Kabila on dirait nzambe na bango bayibi Fayulu boyebisa ye a démissionné na ki député azanango pe oloba na lisusu mama moko azalaka kuna ya musakata yebisi eboye bambilo azolona na Kinshasa ezali nuise sans effet babiloko na bango bokiti kindok na bazolona wana mabila na zolona na Kinshasa ekokolaka jamais na kombo ya Yesu Kristo na sengi kuta bakinwa bino ba journaliste boyesa bakinwa basubelango eza kindoki ake sa bilanga pa na bango sa neti aloba za muntu abandunda kino sala ngo kuna biso za bato bandunda ngaza ya maindo mais 100% mama musakata tata musakata bato bayibi mama langa bayibi tata na ngai bayibi donc banda ba génération de génération ba koko langa ti biso na bana na biso bayebisa bango boza ya famille bayibi kana nkongo bayibi baza ya famille boy bongo ye boyebisa ye pelizete ese kufa so alingalo na mabila akende ko luka bilango ezalaka ya pelizete na kaso yebi on dekolanga sezangade pelizete yakiba jine bano sala mafuta mbila ezaki moko ezaki kote na so mai ndombe bako benga na mboka mo babenga ngo mama ba yiko lubande bambila na kisakata moko ezaki kote ya kikwiti kuna boyebisa yenda akelo na bambila kuna o azolona na Kinshasa azolona nde tombe na ye na Félix Teza Nzambe biso sambela mpona Félix to buka mabolongo na biso mpona ye bino ba journaliste na so mpiko to tchaka bino na losambo malgré to pesa bino loko mokote mais eloko leki losambo ezate kitumuti ya mabe ya Fayulu uchwa est-ce que va tout sur côté Félix baza luba mais il faut arrêter biso bato baleki babana baluba to boka bana biso mpona na kitribalisme mo tabandundu mozitu yena ndeko na ye Fayulu bakosuka mabelo bakenzambe azaka na Congo te soki nzambe aza na Congo ngai ndeko na zoyebisa yo tokomona ya minene fati wana asali plein na États-Unis asali plein na oyo baboketu bazavi boketa zonga nde na Équateur place awutaki ko bana babezaki mboka batu ya Équateur awa bomaka tata nanga Kasavubu bakongo bakende ko bunisa bango bakongo bunisa bango te. Il faut qu'on arrête aba bomaki papa na sulu mumba batetera bunisa ki bango bangala. Il faut qu'on arrête trop c'est trop. Fati bakolonga ete Fati za béton Fati azali Moïse na biso bo matabo kita aza Moïse na biso Congo dans 2 ans 3 ans goza Congo to yebela kate bon biso yebaki époque Zaïre. Moi je connais pas le Congo ngai na ngana poto na époque Mobutu ya Zaïre. Je connais pas le Congo ba Congo na bango na je m'en fous mais batiko saka na Fati mwana muntu azo sala makambo ezo monana na lanye mission moko leo na ba mama na biso ya Kankokolo oya ba maîtresse ya école maternelle na Kankokolo mais ndeko seza ngadi c'est poto et ça poto hein ngana zaki na couvent na to zaki na France albe école na biso de belé tant na zaki na couvent na tia ko mon école maternelle neti oyo na moni na Kankokolo te hein ba kiti yika ko bukana mais o basali na Kankokolo mais c'est du luxe boye bata munene loko muke asali na 8 mois asali loko minene bo na moni nikini yango na baza ko bongisango ndeko seza ngadi oza raison ko pesa biso tous les jours ko lembaten ndeko nanga l'éducation physique na yo sala ngo éducation civique na yo pesa kango tous les jours to na besoin nango parce que congolais motema mabele kibiso motema mabe grand prêtre ngandi rumela nzaba baksa yo belé abaksa yo belé ti botela suki na ki journalisme nzaba ko sala bino minene nzamba ko sala bino minene ba surprise na vie ekozala. Merci ndeko na ngai na tombeli bino dimanche malamu nzambo ya mona kanyoso nzamba yebi vérité nso na mitema na biso accompagner yo na famille na bana na yo bino nyonso ngai mama Béa Mokango awa na Haute-Savoie. Merci, au revoir.
bino moko boyuti kolanda mama oyo kombo na ye mama Mokango abengaka nga na masolo ya mboka ye ayebi masolo ya mboka depuis mobutu boyoki oyo alobi parce que ezali pasi na mawa na motema. Donc avant sikoyo tokota na masolo oyo nayebisaki bino ya kodécortiquer discours ya président de la République na expliquer bino baparti ebele to marqué na nous pose parce que boyebi ke Club original donc ezoko CCT de s'agrandir donc batu bazali ko yakaka bazali ko ya parce que bayebi ke na 5 minutes avec César Ngadi donc Club original musala ikendaka malamu boyebi ke to fongoli base na kati ya Lubumbashi kuna na Katanga donc tozali na Skola Ikuku azali kuna abandi déjà musala bokozwa donc na semaine ba émission na ye nazali ko tiela bino moko bolanda bande annonce ya émission na ye oyo Skola Show oyo eko zongisa batu tu na nzela oyo eko sala batu nyoso tu bazala d'accord bolanda bande annonce. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop Skola Show déjà na kati Congo, précisément dans la ville au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop Skola Show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku. Akash ndezala kaka hein. Asenga mino poussa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien enquêté Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. Eh bien, chers amis, chers mélomanes, suivez l'émission de Skola Show, l'émission Skola Show de Skola Ikuku Akash. Bandeko Bolimo. Pour la basango ya mindule, pour la basango ya politique, basango ya art, ba programme surtout, suivez l'émission Skola Show, ya Skola Ikuku Akash. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop Skola Show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku Akash ndezala kaka hein. Asenga mino poussa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien enquêté Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, bon, on a une surprise de Belé. Hein? Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir. Hein? Des alakats, on s'appelle Sabino comme d'habitude. Bah, conseil et bah remarque na bino za welcome na émission na bino. Donc bino moko bomoni donc Skola Ikuku na sengi na bino nyoso tu bochai maboko donc Patrick Oyazali kuna na batu mususu bazali na Katanga bazali kuna na batu mususu bazali na Kolwezi donc bazali déjà kochai maboko donc parce que azali fi moko azali vraiment na courage ya musala na pe alingi musala na yebi ke boko yambaye malamu donc bon courage à Skola Ikuku Oyazali représentante na biso na kati ya Katanga plus précisément na Lubumbashi sikoyo na koti na masolo oyo ya discours ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi pona yebisa bino azali na ba trace azali sur le trace oyo ya président Mobutu discours abeta oyo marka batu président Félix Antoine Tshisekedi pour la première fois à mataki na tribune ya Nations Unies a salaki biloko ya ndambu te a sali penza makambo e fala sala a marqué batu na discours na ye donc azali kolobela mundele vis-à-vis azali kolobela makambo tout vis-à-vis boyoka oyo alobaki sur immigration ndenge batu bakomi ko kufa. Et puis na politique na biso ya mboka na biso ndenge ezali kokende donc bino moko boyoka oyo président de la République alobi sur immigration na politique ya mboka na biso par rapport ya mukili mobimba. Monsieur le Président, au niveau de la région, j'ai développé une intense activité diplomatique en vue de réaffirmer l'engagement continu de mon pays pour des relations de bon voisinage et en faveur d'une coexistence pacifique dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des autres nations. Dans ce sens, nous devons, nous, leaders africains, doter notre continent d'une voie consensuelle et harmonieuse fondée sur une politique véritablement africaine. Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde préoccupation sur ce qui se passe en mer Méditerranée où plusieurs personnes candidates à l'émigration meurent chaque jour dans des conditions inhumaines. Les vagues de réfugiés et les images bouleversantes que nous vivons ces dernières années sur les côtes européennes doivent interpeller nos consciences de dirigeants.
Depuis le début de l'année 2015, plus de 500 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Europe par la Méditerranée et plus de 5 000 d'entre eux ont péri durant la traversée. La gravité de ce désastre exige de nous des solutions urgentes et efficaces. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières que nous avons adopté à Marrakech en 2018 est notre réponse à la crise migratoire. Nous avons le devoir d'élaborer dans les meilleurs délais des initiatives nationales ambitieuses en vue de sa mise en œuvre. Mais notre meilleure arme, c'est d'agir en faveur du développement, de l'équité et de la stabilité partout dans le monde. Le président de la République a expliqué que Mobimba na makambo oyo ya batu ndenge bazali ko kufa immigration oyo faut basala nyo surtout vraiment que ezala penza bien et puis après wana alobelaki susu makambo oyo ezali ko boma mokili mobimba oyo ya ba forêt ezali na mokili mobimba o planète ezali ko telemela ba président tout ya mokili bazali ko telema ndenge expliquer que 47% ya forêt nakati ya continent na biso ya Afrique ezali na mboka na biso donc boyoka o yemoka lobaki sur forêt nandengi vraiment batu bakofandela makambo yango oyo vraiment makambo planète entière bazali ko telemela boyoka o yemoko alobaki na tribune ya Nations Unies. Dans cette Afrique, la nature a fait de mon pays le dépositaire de 47% des forêts du continent, lui conférant une responsabilité majeure face aux enjeux de survie de notre planète. J'ai déjà eu à le rappeler à plusieurs reprises. Il est impérieux et urgent de mettre à la disposition de notre continent de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux modes de production compatibles avec la préservation de l'environnement et l'affirmation de notre droit inaliénable au développement. Nous sommes résolument engagés dans la protection de nos forêts. Cependant, la préservation de notre patrimoine naturel ne peut se faire au détriment de notre développement. Il est incompréhensible que les forêts du bassin du Congo, qui sont les mieux conservées au monde, ne captent que 1% des financements disponibles. Il est impératif que toute l'architecture financière internationale, en ce compris le Fonds monétaire international dans son rôle catalytique en matière de financement du développement, intègre davantage la donne environnementale dans son analyse des critères et des défis macroéconomiques liés à ces interventions dans les différents pays. En ce qui nous concerne, conscient du rôle majeur de la République démocratique du Congo à cet égard, notre gouvernement a relancé le dialogue avec ses principaux partenaires sur les questions environnementales, notamment ceux réunis dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Répondant à l'appel du secrétaire général des Nations Unies, notre gouvernement s'est engagé par ma personne à accroître le niveau de ses engagements au titre de sa contribution déterminée nationale et à maintenir une collaboration étroite entre pays de la sous-région afin de parler d'une seule voix pour toutes les grandes questions en rapport avec la protection des forêts. Siko président Nabiso Fachi alobaki injustice oyo na conseil à sécurité oyo sali pe oyo salaka par rapport à la représentation il y a des pays africains. Pays africains, il faut bien représenter dans le Conseil de sécurité parce que le Conseil de sécurité, les pays africains peuvent être concernés dans la Kati. Donc, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dit c'était concernant le Conseil de sécurité parce qu'à mon avis, l'Afrique est représentée dans le Conseil de sécurité. Il n'est pas juste, en effet, que l'Afrique demeure la seule région du monde sans représentation permanente au sein du Conseil de sécurité, alors que l'essentiel des enjeux démographiques, sociaux et environnementaux de la planète sont intrinsèquement liés à notre continent. Nous voulons une configuration du Conseil de sécurité juste et équitable, plus représentative des peuples du monde dans leur diversité et comptable de ses actes.
Donc toujours na discours naie président de la République nabiso abetaki c'était pour alagisa ezali na ba potentialité ebele et puis abetaki c'était que alobi Congo nabiso ekoki ko lier ça Afrique mobimba parce que tozali na mabele oyo penza il fallait to salela yango na président de la République nabiso a sali tout sikoyo donc ba minerais ezali na sa mabele mais alingi siko penza donc bilanga et salema na ndenge mo penza ya ndenge ya industrialisé parce que kaka Congo nabiso ekoki kolie sa presque Afrique mobimba bino moko bolanda au président de la République alobaki concernant makambo ya ba terre oyo ya mboka nabiso ndenge za fertile ndenge ezali ke tokoki ko balusango ekoma kolie sa Afrique presque mobimba donc ezali jeté bolanda au président de la République alobaki. Monsieur le Président, malgré les engagements au plus haut niveau que nous avons pris pour créer le monde que nous voulons à l'horizon 2030, près d'1 milliard de personnes vivent encore dans la faim, la malnutrition et l'extrême pauvreté, tandis que 118 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté seront exposées à la sécheresse, aux inondations et à la chaleur en Afrique d'ici à 2030. Nous ne pouvons accepter la simple hypothèse d'un éventuel échec des engagements mondiaux à l'horizon 2030, surtout après le résultat très mitigé, en Afrique tout particulièrement, de la campagne des objectifs du millénaire pour le développement. L'éradication de la pauvreté et de la faim relève aujourd'hui de l'urgence. La République démocratique du Congo peut faire partie de la solution avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et ses eaux abondantes capable de nourrir plus de 2 milliards d'individus. Donc si on présente à biso alobela kipe makambu ya ba minéraux ya mboka na biso ndenge ba mindele balingaka yango que alobi bango bazana besoin ya ba minéraux na biso mais biso pe tozana besoin que to se développer na musala na makambo ebele boyoka oyo alobaki concernant ba minéraux na biso ezala soki bango bazana posa ya ba minéraux na biso biso pe tozana ba posa ya makambo na bango o bango bazana ngo. Monsieur le Président, aujourd'hui la République démocratique du Congo détient environ 70% des réserves mondiales des métaux stratégiques indispensables pour réaliser la transition énergétique et numérique qui s'impose à l'humanité. Plutôt que d'utiliser ces réserves naturelles de minerais comme source de rente monopolistique, mon pays se propose de s'ouvrir au monde en permettant l'exploitation réglementée de son sous-sol contre un accompagnement à l'industrialisation et à la production de batteries et de composants à plus haute valeur ajoutée. Le monde a soif de cobalt, de coltan et de lithium. Nous voulons des emplois industriels, de la formation et du développement. Et puis président Nabiso a profité qui kuna pour expliquer masolo oyo ya peuple d'abord monde mobimba et yebake na mboka Nabiso yé azo privilégié peuple d'abord boka oyo ya lobaki. Le défi de l'accès à une éducation de qualité pour tous, second sujet du thème de la présente session, nous interpelle tout particulièrement car l'expérience du développement des décennies post-indépendance a renforcé notre conviction qu'il n'est de richesse que l'homme. C'est pourquoi, depuis 2011 déjà, nous avons fait nôtre l'idée force de l'agenda 2030 de ne laisser personne pour compte, leave no one behind, à travers notre engagement bien connu de mes compatriotes intitulé « Le peuple d'abord ». Binomo Bolandi Ndenge a expliqué peuple d'abord, donc ils allaient tout jeter pour le Lokowana, président de la République à Salé la Kayango pe à Kotika Yangote, et puis pe na Soukape, na Bakote Moussousoupe, à l'Obelaki ke
avenir ya mboka na biso expliquer avenir ya mboka na biso ndenge kozala bino moko boyoka oyo ndenge président na biso expliquer avenir ya RDC ndenge yazali komona lango et puis ndenge pe akosalela yango. Aussi, les grandes priorités sociales de mon mandat sont définies comme suit. Premièrement, rendre effective la gratuité de l'éducation primaire dans l'enseignement public tel que l'exige la Constitution de mon pays. Cet engagement est effectif depuis le début de ce mois sur toute l'étendue du territoire national. Il portera en une année la part des dépenses d'éducation de 8% à près de 20% du budget de l'État, soit un niveau proche des standards recommandés par l'UNESCO. Deuxièmement, promouvoir une meilleure adéquation entre l'enseignement et l'emploi à travers une stratégie de formation technique et professionnelle ambitieuse, conçue et mise en œuvre en partenariat avec le secteur privé. Troisièmement, faire progresser le chantier de la couverture santé universelle. Nous espérons ainsi qu'à la fin de l'année prochaine, plus de 8 millions de Congolais supplémentaires auront accès à un système efficace de couverture maladie. D'autre part, la République démocratique du Congo vient de circonscrire son plan national du numérique dont la mise en œuvre impactera l'ensemble des secteurs de la vie nationale. En outre, la numérisation de l'économie permettra au pays d'enregistrer des progrès rapides dans la lutte contre la corruption et divers crimes économiques. Monsieur le Président, nos démocraties étant devenues particulièrement exigeantes et impatientes, il nous faut trouver des moyens de mise en œuvre de nos ambitions qui sortent des sentiers battus. Aussi, ai-je initié un vaste programme d'urgence de développement communautaire qui servira de levier pour accélérer la résorption des inégalités socio-économiques et spatiales au sein des villes et territoires. Il s'agira d'un programme spécial, multisectoriel et intégré, que je piloterai personnellement en vue de rattraper tant soit peu le retard du pays dans sa marche vers la réalisation des objectifs mondiaux de développement. Ce programme bénéficiera de l'appui stratégique et financier de l'ensemble des partenaires et de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement. Il vise à accroître l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment à travers la promotion des microcentrales hydroélectriques rurales, dont plus de 700 sites sont déjà identifiés. Le programme vise également le développement du capital humain, ainsi que le renforcement de la connectivité des territoires à travers les pistes rurales. Donc bino moko boito landa ezalaki vraiment important nazwa ba extrait ndambu na décortiquer pour batuba yeba penza ba comprendre que discours au président na biso abetaki il fallait vraiment kende pour abeta c'était ba comprendre que président autozui azali penza présent oyo penza ke Congo abandaki kozela bino mo bomoni matungulu o azalaki na lamuka o bakendeki ba Genève ba vérité akomi ko bima lobi ke Fayulu ifatika motema mabe atika makam parce que présent oyo toza na isiko alingi batunyo surtout et puis azali présent moko penza ke nzambe atindi parce que ye mutu akobongisa Congo na biso bomoni matungulu azalaki na Genève azalaki na sima Fayulu mais amoni ke albi Fayulu atika kokosa na liboma atika motema mabe parce que présent oyo toza na ye penza mutu esengeli azala nesika oyo azali lelo. Donc si on a commis presque à la fin il y a une émission nangai il y a 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment na ko cesser jamais qu'on remercier bino na fidélité na bino mais bozape na torté parce que 5 minutes avec César Ngadi ezali l'une des émissions pour ne pas dire que émission oyo penza ezali ko telimisa bana mboka
oyo ezali kolakisa patriotisme ya bana mboka yango na benga yango ezali cours ya éducation civique bato ebele mosusu babandaki kobunga nzela à partir ya émission oyo bazali kokomelanga babi vraiment tozongi na nzela. Donc boyebi kaka soki nakomi na suka ndenge nalobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Boyebi kaka na suka napesaka base mbote, base yango mutu simba makambo, base mutu yango mutu, et comme ça le président de la République, donc président parce que ayokelaki base biso pe toyokelaka base il y a 5 minutes. Boyebi ke so na bandi na bandaka na bambote toujours on a député honorable indéboulonnable Ziko Mayele. Donc Ziko Mayele toko cesse jamais ko remercier na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes na nyoso tout pe au sala rapport na mboka parce que ozali motema malamu. Na kopesa mbote siko na Masi Kramayer na 77 na Christian Ngenda azangaka émission ya 5 minutes. Donc Christian Ngenda ba fidélité na yo tikala na yango parce que 5 minutes yango nde makambo ndenge na yebisaki bino kaka ke muto alobi mabe po na biso po na président na biso ezali ka masolo ya béton. Siko na kopesa mbote kuna na Katanga na Lubumbashi na Patrick oyo penza ke asimbi makambo kuna ya Skola Ikuku alobi akotika yete akosala nyoso tu Skola Ikuku asala ba émission na ye na ndenga malamu. Donc merci d'avance Patrick kuna na kati ya Lubumbashi. Siko na kei na Londres po na kopesa mbote na Dede Katindi na kati ya Londres ba mbote bele po na fidélité na yo na 5 minutes avec César Ngadi. Na kotika la na Londres po na kopesa masa na ngai José Kano ki kakamene ba mbote bele po na fidélité yo kutu fidélité ezali muke parce que yo ezali obligé que okota na masolo parce que 5 minutes eza penza ya yo. Na zongi susu na Katanga plus précisément na Kolwezi po na kopesa mbote na Arsène Koudia. Donc Arsène Koudia alandaka 5 minutes avec César Ngadi Aratango te ndenge na yebisa bino ka bato balandaka 5 minutes na niveau Afrique nazalaka vraiment na esengo mingi na kotanga bakombo na bango parce que ezali évidente. Donc ba méga na bango ezalaka net ya biso te parce que biso awa internet ezali 24/24 au fele. Donc Arsène Koudia ba mbote belé pour na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Kolwezi. Siko na zongi na kati ya Paris pour na kopesa nono le grand menuisier au penza menuisier professionnel au tozali neo na kati ya mboko yo mwana mboka oyo ya defandaka penza mboka na ye. Donc oyo alandaka 5 minutes avec César Ngadi nono le grand menuisier ba mbote belé. Donc na tikeli toujours na bato ya musala maboko pour na kopesa na melembote. Donc na Jacques le grand mécano Jacques azali donc muto IDPS banda tongo ya tongo. Donc mona penza ndenge ba Félix baza ko kola ndenge bazali ko sala musala na bango ya parti pour ye akoki ko expliquer penza Félix pour Félix bato musu ba okansani ta bandi siko ye abanda masolo wana kala. Donc Jacques donc le grand mécano ba mbote belé na fidélité na 5 minutes parce que na yebi ke yo Olanda ka 5 minutes tout le temps pe o commentaka. Na kesi ko na Bruxelles po na kopesa Robert Kembo na kati ya Bruxelles bambote belé parce que yaza na fidélité makasi na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Charlotte na États-Unis d'Amérique po na kopesa mbote na Pasteur Michel yazali mosali na Nzambe mbe assemble la makasi po na mboka na ye po na 5 minutes pe avec César Ngadi po na zwaka makasi ya ko pesa kabino ba information. Donc Pasteur Michel na kati ya Charlotte na États-Unis d'Amérique. Donc to solo lagi makasi donc yi azali ko pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko ayebi singa eboka nsateke batu nyoso tu bazali na sima Félix Antoine Tshisekedi bazali batu oyo ya Kasai non parce que ye azali muto Kasai était. Donc Pasteur Michel ba mbote belé pour na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Donc na komi presque à la fin ya ba dédicace na lingi vraiment na sukisa na batu mi balé parce que lobby donc week-end on azalaki na fête moko na Argenteuil et pesinga esengo na kuteni penza na Ben Betito. Donc vienanga Ben Betito Bodo Betito. Donc ça fait longtemps to kutana kala et salaki ngai vraiment esengo penza na mona. Donc Ben Betito Bodo Betito donc ya azali pe landi munene ya 5 minutes avec César Ngadi. Nakosukisa na Michel Bakou donc petit frère propre ya peza zande konangai Michel Bakou. Donc ba merci ebele na fidélité no na yebi ke yo landaka 5 minutes be na yebi yango no moni vraiment ke na pesi mbote na kati ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc Michel Bakou continuer ko vendre la 5 minutes parce que ezali makambo na yo. Donc na komi na suka ya émission ya 5 minutes ndenge na lobaka ke donc vraiment botika la kaka kolanda 5 minutes bokoma ko kota 5 minutes par habitude et comment on peut s'en penser sengo parce que bazumo na penza ke musala ezali makasi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc cette émission a été réalisée par
Doudou Swami, Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort car c'est l'une des meilleures émissions de la diaspora congolaise sur Internet ici en Europe. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe Tokobi qui ça a été à Rozouama Solo, Nambuchu, Penadikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.